Kozaleka télévision. Te guidité. Les noms mettent Gims Fala n'a pas fallu. Les noms ba mission on a mis sur ba mettre Gims sur ba mission à Congo na biso sur ba mission Afrique. Il fallait ba la fallu ba on même. Guide arabongo. Am sous ba Gaulois na ferry. Fungola matoi ferry. Ferry. En benno matoi. Longola pe papier trop. Milingele kama kasi c'est vana prenda tsape na kisiboyi. Ore signification guide. Eza moto yo asali likambo après 2 jours batu baye kolanda ne babenga ye guide moto yo awasa makama minene mais bino batu baye baoya sko ata makambo asali bolete mais bokomi ko sala makapo bolande ye ne babenga guide de moto bana makamu tasala likambo ne babenga ye guide lelo afungola ki poto abeti barena bino bafere bawera babatu misen tout bokei poto kobeta pona po guide ni mutabeta ki bolandi fali yende guide fali pupa ale sel mise bana carrière neti lelo asoma mutuka te bayibele mutuka na poto ye Kinshasa babeti tol batiango couleur bakomi koganga te tomona ba amer muso ya bayiba na poto ya Kinshasa tomona mituka muso ya baoganga mutuka cher etambola te suka kala bova na RTNC bova RTNC tambola te Kozaleka télévision. parce qu'on a fukami balobi la mendo afukami lisusu bobi to bafukamaka bon pas numéro 1 le guide Fally Ipupa Aigle Robino Mundibu azolela makasi prise azolela ça featuring PC chance bo ça featuring parce que yo ça maquin d'Afrique yo nous a numéro 1 azoboya ko raté featuring ko sala featuring na yo eza rola o la musi vina e azalaki na koma o PCS ko vi pesa Robinho vi bimise na koma en tout cas Kozaleka télévision. peut porter parole à Fally te azali peut communicateur ya Fally te azali musicien oyo abeta banzembo na ye biso bitobina ye moko avanda se comprendre que na Congo so na boyi Fally na ondima nani parce que mutaleki biso ezaka Fally ata oyo okumisa Fally te na mitema na bango bayebi ke mutu aleki Fally aza te na koyeba na kopesa bango badevoir sikoyo baosala yango te vraiment kolekisa ta echoke nga Ingénieur 15 Bassele 15 Bassele 15 Bassele Kozaleka TV balobi chaîne na biso ya sika ya 2024 eloko ya sika Kozaleka TV nde makambo en direct de Paris, je le confirme. Émission na biso ya sika Kozaleka TV, vous aurez toutes les informations, toutes les actualités. Il y a des artistes il y a des domaines confondus, théâtre, musique, sculpture, décoration. Je vous confirme déjà que moi je me suis abonné. Abonnez-vous massivement, les amis de Floridor. Check. Yes. Ici c'est Horizon Solo, Mélodie à Congo, Misapi Soin. Ce beau livre vraiment besoin d'un programme. Il y a solo. Pour s'abonner massivement à Kozaleka TV. Ah bah pour ça ah mais la réalité dans la car ma solo les cacao l'information vraiment est vraie na source beaucoup d'entraîneurs qui aiment Mapuya il y a madame Victor ya chaba très à l'aise comprendre Kozaleka TV s'abonnez-vous massivement dans la Horizon Solo déjà hier et bon aux années regardez message comme je crois que lui tout pour capter message va les à la main d'or na côté vraiment allez nous faire la succès Dadjo allez ba Kofi allez ba Fabuga Dadjo Dadjo allez bango nyonso Dadjo allez bango tuwana mo Dadjo allez bango nyonso Kozaleka bomona Dadjo allez na bango tout bon mais akati Kovo alandi
numéro 1 guide et bon bino no voilà bino ba papa la ba miss la même je crois que la sujet c'est belé à recota tout ça fait la sujet makasi to voya ko wumela parce que la sujet ma trop et surtout aux frapper Nicolo to la sujet mutuka to moni fallait pour présenter biso mutuka aux cher makasi et puis ça marque moko nouveau modèle to loba to moni fallait à présenter et puis na tambo game c'est aussi mutuka moko ba ko papa ba pris comme si à Gibbs c'est ça Nicolo bon tu éviter fallait ça là qui mon ndenge na ye mais le la bimisi mais pourquoi quand il fallait faire le comme on a présenté le on a fait pas ça ba bimisi pas kumbe le comme qui est conquérant tout ce qui ndeni et comment tabou qu'il fallait présenter le côté mais c'est guidité les noms mettre Gibbs fallait ndara fallait les ba mission on a sur ba mettre Gibbs sur ba mission à Congo na biso sur ba mission Afrique il fallait balanda fallait ba on même guide arabongo am sous ba golois na ferry fungola matoi ferry en benno matoi hein longola pe papier trop hein milingele kama kasi c'est vana penda tsape na kisiboyi obe signification ya guide eza moto yo asali likambo après 2 jours batu baye kolanda ne babenga ye guide moto yo aosa makama minene mais bino batu baye baoya sko ata makambo asali bolete mais bokomi kosala makambo bolande yeni babenga guide de muto bana makambo tasala likambo ne babenga ye guide lelo afungola ki poto abeti ba arena bino ba faire ba wera ba batu mission tout bokei poto ko beta ponani po guide ni mutabeta ki bolandi fali yende guide fali pupa ale sel mission bana kaya neti lelo asoma mutuka te bayibele mutuka na poto et qui tasa ba beti tol ba tiango couleur ba komi ko ganga te to mona ba amer muso ya ba yiba na poto ya tasa to mona mutuka muso ya ba ganga o mutuka cher etambola te suka kala bova na RTNC bova RTNC tambola te biso to ya na ba Lamborghini o kota ba gombe kota ba GB kota ba ville tambola repesa auto somba toi na Mercedes auto somba ya pembe nanu yango wana o ba star ya monde ba na ngufala auto somba bien caché quand balanda kit parce que ça guide lelo na yoki bande gomo wa go bande gomo mona mwasi mo mtu sa abeta sur les États-Unis so parle abi ke fa faire tant azoyi soki congé azoyi so repos à quelque chose à 3 jours qui na États-Unis amona mutuka wana faire asomba kango déjà mutu wa faire asomi mutu wa cher bongo ya koloba na TV te mutu kuta zolanda fali lelo ka muke mais lo osko ya cher mais est-ce que c'est normal l'artiste a présenté loko à somi ya cher to mutu ka c'est normal dans monde ya musique parce que lelo musique na biso banda 2008 so 2009 tozalaki susu na batualité te c'est ça ouais. babane kobeta biso makasi na banigérien na bagabonais na bacamerounais toanomona bake babeti concert mo baya paye ka moi cher olakisa davido oyo wana dernièrement autope bakara cher olakisa pourquoi c'est ça et là sa grand artiste et là sa musique oyo azobeta ezofuta nde azopaye bakara wana parce que fallait kolakisa biso eloko wana te to enviara bango te parce que biso bakongoli toana envie bango mete gimsana ya so asombi toyebaki mete gimsana jet mais azaka nango te aluwaka fallait comme tu es au fort alors qu'on la moussa biso que l'artiste au moment na rebelle wana bakala ba jet privé te baluaka c'est ça mais mo fallait pour paninga zala wana azora jet privé apesi l'arne chicon na yi le mona na se ba komara na fallait pour paninga mona ba komara mutu nyonso na bana ba président bana ba reine baluaka bon ça n'est clair hein? Parce que dans une fois émission na lobby ya kosuma jet te adazaki mbongo yango te maosomba te parce que eza na dépense trop est-ce que kovanda bamete gimsi bana ngo te bamisela tu bana ngo te nomona ba grand star biso tobanga tokasa bazala nje njongade fali na ye kolamusa bacongolais ezaka ya bango te parce que so otali bavideo na bango talaka tapi watana se même ndenge bakomaka epa fali même nde bakomaka epa baartiste tout wana oyo baganga fala yo lamusa biso lelo fallait payer car nouveau modèle 2025 ceux qui mettent Guinness fallait mutuka les payer cher comment non si il y a pas trop loin so mo ba il y a ma ce faut mettre Guinness na mutuka ne et les prix wana
il faut l'accent de Abanaka, l'accent va pour faire la PK. Il y a même des qui fait tout le monde face à une signé à son bagage. Mon n'est pas fou la vérité. C'est normal. Bon, par rapport coupé, Obi, tout continuer. Ouais, par rapport il y a à propos il y a Robin de l'année dernière émission Moko à la chaîne émission locale. Le Robin a regretté Mini. Robin a lobby n'a tant tout en scène à Fali à bénéficier de l'autre. Fala Zekawana, je ne sais pas. Quand il y a vendu ce cas, exemple, on a vraiment habité à Fitina Fali. Fala je l'ai résoudre belé. Oh non, au comité ça là, oui. Donc n'a tant tout en a bénéficié de l'autre, mais il y a côté ranking n'a bateau. Je ne sais pas, Fala Bano peut chance et surtout avec c'était un featuring. Peut porter parole à Falité. Azali peut communicateur, il y a Falité. Azali musicien ou ya beta banze monae biso bitobina. Yemoro avanda se comprendre que na Congo so na boyi fali na ondima nani. Oui. Parce que mutaleki biso ezaka fali. Ata oyo kumisa fali. Oyo kumisa fali te na mitema na bango ba bike mutu aleki fali azate. Na koba na kopesa bango ba devoir sikoyo ba osala ngote. Vraiment. Koleki sata et choquant. Robinho Alexis t'as pas fallu quoi. Excusez. Yo ko défendre artiste. Yo artiste. Ko beta ba concert na. Ou voyage ba mission na. Oya koloba bolam ya ve na yo. Ya star na bino numéro 1 na TV. Est-ce que peut faire futa? Fali Poupa. Ndena zawana. Pour ça elo likam. Ezate pour ibisa. Si. Peut-être Robinho fallait sur un téléphone à ben Robinho. Et alors j'ai ça Robinho na chombo. Faut que misa nzambe. Ba Robinho va avoir chance dans la vie fallait sur téléphone à ben ngaye. Fali. Yo quand ça la fille là. C'est là qui. Ko type cacho mais fallait bengio. Michael na bengio na chombo. Mais faut ba na CP là. Faut fou comme doré. Robinho va venir nga. Et il faut que les makamino ko ba na monde ya média ou ya TV parce que y a la bateau ba ki na ko interpréter na ninga mabe mais fallait que Fali Poupa featuring asa venut yo mo ba ki a venanga bo ça la featuring pour faire ça na Robinho featuring ils a mabete ils a obligé pekati qu'il fallait faire ça non ka featuring ils a obligé ti vous allez regarder bien naï est-ce que ebi Robinho nenge kaka ale karaté va tanga kuma Fali obi combien de bateaux ya Fali Poupa ba melomano balinga fanya ba warrior o ba soutenir Robinho si obi combien Robinho a gagné aka pona Fali obi na vanda pina parler chez afani na parler amoni pe mbongo moye mais mutu mo Fali mutakabeli ayo lo ba on a TV ya monika e kokate bénéfice en kokiti on a le problème ba warrior Robinho obeta ba concert ni ba warrior ba osomba ba billet ba okota eza pona ne il y a pour la Fali à bénéficier c'est ça oui parler à Robinho ne tonga mabongo aya na TV a gérer que ata mbongo ba warrior kota et kota featuring tant on le va dire il y a ma featuring fait pas ebit abi fait abi Macken d'Afrique ana abi déjà un Fali azana ba makambo ebele de un Fali pour faire si ça va contrat Fali pour faire si ça d'abord un Fali pour pendant azana les seuls musiciens banda Congo ezala Congo ba musiciens moya ba Nigeria ba musiciens banda ba osingi featuring aosinga ba caché $50,000 mais yo za petit na ça pressé ni so za petit so za pressé te ya ka za wa faire aussi mais ya vers 500,000 avec que ça mais la tout cas la calme Robinho Mundiba le bagi pour moi Fali Poupa za venaye mais ayi bara ko ni na TV ye mo ga yebi même lelo o lo bila Fali te Fali azara Fali Poupa azara aigle mam o Fali sali bambino nyonso ba musicien non bo sali yango te a venayo featuring bo sala ngasko na fukami balobi la même fukami lisusu bo bito ba fukama bon pas numéro 1 le guide Fali Poupa aigle Robinho Mundibu azolela makasi prise azolela ça featuring PC chance bo ça featuring parce que yo ça Macken d'Afrique yo nous a numéro 1 azoboya
korate featuring kosala featuring na yo eza lokola olamusi vi na ye azalaki na koma opesi esko vi pesa robinho vi bimise na koma En tout cas, ouais, message rapide en tout cas, c'est ça. Pour tout clôturer, je te remercie sur la soupe. Maintenant, la question, mon photo tout là. Ils ont à propos, ils ont chaud quand vraiment ils ont soit bateau. Il paraît qu'ils ont des chroniqueurs pour éviter tout le il y a Magolois. Bah tout ça qui pourrait m'envoyer le lobby. Ils ont fallu déjà à Otiko Bomasso 10 personnes. Entourage naïe. L'entourage naïe. Tant faire aller les qui n'est gigola. Yo mona mutu na ina TV koloba yo mona batu nini ya fali ba communicateur na bato ba défendre fali ba ya okota vie privée ya faire biso no tombona kaka leki ya faire na poto ndenga zolo ba ke mutale gigo les affaires yo mona biso do ya tangu gouvelo golo tanga ba komona ba obe ba ngate gouvelo golo na bogade bon APD bogade APD mutabimane ezali garçon moko babengaka ye Gucci azala pe pedi na poto ayaka mutabo nga efere abimaka na goloa na gouvelo na bogade la presse bogade la presse wana avandaka na ndangu ya filme ya ndumba peti nanga mwa ndumba boye aluaka nde baloba aluaka bachambre bandangu na bango asalaki ndumba na ngwa suma boga wana anovanda epa fi wana nayebi ye nataye na obie nataye na yeba na fi wana c'était wario petit nanga asala inuma na ngwasuma alwa nde balwa banda kuna ba chambre na bango aloja boga wana yeso ake cop boga paki na cop akotaka mibali babimaka na c'était un PD yaka likamonte boga mibali babimaka naye oye ayaka na TV aota mbanga aoloba tamono basali lelo en tout cas mwana basali lelo bokala soki biso na bodile il na cancer na ngodile manzaka CP ya mboka na pesi mbota ndira de Paris Élysée bokota kota so ba biso te boka yebana ta parce que odila grand terre na propre makina na nga boka wana zo yaka kuna na palais salité solo mapeka bana se ndeni baloba na micro ndeni batelemaka ba pesi stratégie la tala nzambala azotelenga na awa mo garçon mo akobotama ne mikolo mo akendaka le botunela lembaki na osani na lemba na boutique ya bieme pa filmo akenda osani ekili na mo bapede kuna o basekra somo ezolananga nga atambola oleka bango nga mpesi nga akota bango akotaka te baya kotouche fali te mo afali wa masa no te makambo ni makambo oyo ofinga mutu moyibi nzoka ne yo moko ta mama na moyibi olofinga mpede nzoka ne yo moko ta vrai pede ya mabe deux fois bango baba deux fois te baba bena 6 fois mais tu kaka bango beaucoup plus nalobi na ngala koexplike yo boga wana abimaka na garçon moko na banda atekaka bilamba nazalo apesaki bilamba jo na ye vraiment gouve wana ozotala wana ozomona wana mutabiloba lobala gouve le golo ozotanga kombo wana avanda alaki mwenza bana tongo tipo kwa so ake asali bemission na saba nzete sili ale dendo na kwanga asisa bimi kuna na kimwenza na terrasse bavandaka bana na yolo petwa ba komo bali ba otini mo masanga ngana yaka bar moni un star muto yebani ngana yaka bar laida na roza na 10000 te 5000 te $10 te ngamona ye na commander bière na ngaba bière na ngamwa 2-3 na meni bato bamoni ke il faut bavandi wana bato bayosala offre mais bino bokendaka baboite bozalaka na mambongo bokendaka bababwaka na eloko te me boyaka tv kofingaka bawarie kofingaka bato afali so bozolaka efali ade 10 personnes ndenge bango balobi fali yango alia mpe biso te nga bana na banda olobama mfali aliaka ti lelo namona mpe azaliaka te nga mnayesa fali moni fali moni nde oza na succès donc olia mutu te lianokunga fere autolia gigola mutu akangaki ne fere bolobaka fere toyo ndeko ne mwa mobala lobala bamedia toyebi ese fali po abeta stale fafalia bato fala beti barene na ba 40 000 mpe ba 23 000 place bapekisa fere ebangisa na place boyo olobaka efali azolia bato yo na fere aomela diamba na makasi diamba bana ntongo diamba boopekisa te poani
En tout cas, comme nous sommes sur la émission, je crois que le bac il est là, vous avez toujours la TV pour défendre les missions à Bango. Ngande na vandi na lo ba ya Stade de France. Na ba ya Stade de France, na lo ba oh, na za invité. Batenga tête à fi place ba star au Bango ba faire ba kofi ba banga ba lenga. Mais nga na za tête ya affiche ya liboso. Bango ba na scène nga. Fala za likolo. Et là ça quelque chose. Avant moi il y a un bon mission nga concert il y a 23 000 places. On est bon mission nga concert il y a 40 000 places. Bon on disque platine té, bon on a disque d'or té. Ba album na bien bon mission et zo ni ba disque d'or. Mais fallait ngo boya ko finga nga likolo na bino. Kovo bat nyonso balandi. Asala boîte balanda. Ezo le internet ça mon compte TikTok bana tongo tipo comme bana basi kovo actualité ngwana. En tout cas, boyaka on signale que comme bino boyaka na TV bolo ba mambo o ezanga sasa bakolo. Tant faire ça mbagi pour la biso to kipara. Bon personne pas tant mettre comme la diamati. Avant boyo le nom mafali. Bon on les a eu ni talitina o aso ki amela so amela raté sur ça la qui dit mama yebi. En tout cas, c'était la main d'or pour en tout cas là je crois que vous l'avez émission ndenge apes ba propos na wana e concerné bo télévision regarder ko ça les quatre télévision wana pona mutu nyonso o komona koloba o lobi wana et engagé en tout cas la main d'or avant la clôture mabanga langa tu tout ça moi dernier mot ou soit quelqu'un mabanga ko remercier na batino quand des alors la pesi mbote bongo na le véritable le code mondial le futur ministre lui s'appelle Yaouli Moucheni. Yaouli Moucheni. Code ya mboka 0010 00243. Code ya pays ya mboka ya Congo Kinshasa avec Fondation Moucheni où ils ont soutenir Borfeline où ils ont aidé Batu. Veo Abanda Azazali Kaka Nzamba Zala toujours na yo. Peto pesi papa na biso ya papa na biso ya oyo penazo sala mbongo ezozonga na mboka papa na biso Gilles Kingete sala malamu papa nzamba batela papa Gilles Kingete nzamba batela yo protéger yo na musala oyo confiance o mokonza mboka pesi yo pesa na confiance sala pena musala wana ndenge ozosala malamu ozotambola ozokende deke félicitations à toi papa Gilles et Zamba Zano Pena, le fait dans Saï n'a pas ses motés et en direct il y a Paris, il s'appelle Mille Esprit Cardozo, bébé, star, je te salue, Karine Yamado, il y a Karine Tala star Nabiso, Karine Yamado, il a fait son moté, président de loin, aigle il y a un comédien, warrior, président de loin. Na peso ba mbote biso ozali bana libota mobimba kitoko roi balobi merci beaucoup na ba balanda biso toujours kaka de to message ko ça na bino to ko le katé to ko si ça te sans que to dédicacer ba oyo ya biso ba oyo batalaka ba sabonaka ba komaka et ba abonné na biso to pesi mbote mingi na Nisiette vrai chéri moi ça pembe en tout cas bota on a parlé lumière la lumière et bena na ba boutique ma mutu vraiment bambote belé to pesi mbote na mama Niva mère de mère Aniva vrai chéri la taille okumisi nzambe vraiment to bosali c'est ça to bosali te Freddy Menga ya Freddy Menga fo mona ya Freddy Menga moni ba Patrick Kisekedi venanga Patrick Kisekedi fondation Kisekedi o ils ont dit ba na ba Christian Kisekedi wala bina ba venanga ba warrior ya solo vraiment ba mbote lisusu na Gladys Seka Gladys Seka sosoyi on comme ça nda ku Dubai fo luka Gladys Seka oui to pesi ba mbote mingi to pesi mbote na Hermel vrai chéri moi ça monde dans la yolo Herman j'étais ça mbote bele to pesi mbote na jeune Aïcha Aïcha mbote mingi Jordache Kalala venanga Jordache Kalala oui le boss molandi ya kosa la télévision to pesi mbote na Mama Congo en direct de Brazzaville mbote bele spécialisé Congo ça va en direct de Brazzaville j'étais sali ateka ba savon ala ba entreprise na ba savon aux à le poso bien Brazzaville wana bambote mingi na Olga Ichita Olga
Bambote belé si vous allez tu veux simbote mingi na Postar Warrior Bambote belé donc voilà merci beaucoup de votre souka émission na biso porto chez premier ministre na ko 4 émissions de sans que na remercier ba oya biso ba bolé na biso ba oya nga ba o ba sala juste émission o ezala na pesimbote na Jolino Mwata motema ya belé chamwata Jolino Mwata motema ya Bené Chamwata na pesimbote na Daniel Miss motema ya Naomi Mola Daniel Miss motema ya Naomi Mola balobi collègue na moko ya jeunesse na pesimbote na Beni Kongolo mai concert balobi ye concert na pia musala au Beni Kongolo balobi na pesimbote na Nokombala respect mingi na mona ki ba collé ya ki Nokombala depuis quelque part bambote belé na pesimbote na le boss fou de Jésus mokonza visa ni pas le lab émission o na pesimbote na bienveillance moi KBM bienveillance moi KBM na pesimbote na Lili Lutete my concert Lili Lutete na pesimbote na Nomi BM la vraie chérie mais la minute puis à cause de la télévision na pesimbote na commandant Ogi le Tula commandant Ogi le Tula babi respect na mon commandant tu vas respect belé na pesimbote na Kevin Kibala madame Basele na lela trop na pesimbote na Baros Ngomba molatisi Baros depuis Turquie mais amobo yakin Baros Ngomba la mbote belé na pesimbote na Fortina Curtis Kibala na lela trop na bien ko ya faux na pesimbote na Maître Abdul 3 fois Maître Abdul 3 fois mola na pesimbote na Maître Simplice maître spirituel na peso la mbote mingi na pesimbote na Gabriel Pengele le grand Gérard balobi toujours na capella wana na pesi chef Benita Tio chef Benita Tio en tout cas bambote belé to na commission na biso bote biso regarder te s'abonner toujours to m'attendre to message comme matin en tout cas merci beaucoup ciao Salika TV balobi chaîne na biso ya sika ya 2024 eloko sika ko Salika TV nde makamba en direct de Paris je le confirme émission na biso ya sika ko Salika TV vous aurez toutes les informations toutes les actualités ya ba artistes na bino nyonso ya ba domaine confondu théâtre musique sculpture décoration nyonso eza na kati wana je vous confirme déjà que moi je me suis abonné et bon mobile abonnez-vous massivement les amis de Floridon check yes ici c'est Horizon Solo Mélodie à Congo Misapi Soin ce beau livre vraiment beau programme il y a solo pour s'abonner massivement à pour ça les TV ba pour ça neve na réalité za la kawa ma solo les cacao l'information vraiment est vraie na source beaucoup